UBC. UBC. Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté des laboratoires d'analyse médicale aux standards actuels. Une télévision moderne bien équipée. UBC. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres des conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC. Inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien, c'est une journée spéciale, une journée pas comme les autres. Troisième round, boza ebele bozo landa biso liboso ba TV na bino na pesi bino mbote bisika bozwami nazoli kete boza malam bolembite ozotala bosolo lelo zolamba ozotala bosolo zolia ça dit ozolia en même temps ozotala bosolo ozali okokotala nga na téléphone ndenge yo lingi parce que même na téléphone okotala biso na my canal okomona bosolo en direct, il y a pas de problème. Boza ebele boza kolanda biso na tombeli bino bolandi bolamo avec espoir que nyonso ekoleka bien. Troisième partie, un artiste musicien na mona ekala na yoka kaye mais na mona ekala naza quand même na honneur naza na considération surtout kaza congolais ya koyamba poteto solo la moke surie mikolo ebele ba congolais mususu baza na information surie te tika totuna moi mituna pour que to comprendre ba héros na biso toza ko batela bango ndenge nini. Soleil Wanga, ancien musicien du groupe Quartier Latin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sango, bonjour et bonne année quand même. Hein. Merci beaucoup, sinon que c'est la toute première fois depuis année Bandi. C'est logique, quel bonheur, moi quel aussi bonheur. Un privilège. Il y a quoi apparaître na plateau. Yo. Ouais. Nathalie, on va amener la musique. La musique, et comme une réalité. Hein. Non, vraiment réalité quoi. Je suis très content. Ah ben. Il y a Rosalie Boussona Olelo na plateau. Ouais. Merci en tout cas na Keinayo. Très flatté. D'abord pour la disponibilité. Vous avez parmi les musiciens où Balaxingaï vous la sérieux et la maturité. Ça c'est il faut n'avoir que l'eau fleur. Merci. Vous êtes très humble, patient et vraiment merci encore une fois. C'est moi. Allez, on va parler de vous. Soleil Wanga. Au Soleil Wanga yakala, to Soleil Wanga lelo. Soleil Wanga tout court. C'est le même. C'est le même. Ouais. C'est le même Soleil Wanga qu'on a connu. Ben, c'est le même Soleil Wanga, sauf que
après Simami Kolebele quoi. Simami Kolebele. Soleil Wanga, un peu timide des caractères. Hein? Pas forcément. Réservé. Surtout na bateau Toibani bien pénaté. Réservé et puis voilà. Mais timide, je ne pense pas trop. Posant la réserve, mingi posant invivable, et tu as un problème de comportement. Pas du tout. Réservé parce que un artiste et musicien, Batalari Nali Sumoro, neti extraterrestre, neti monstre, neti assassin, neti zaribélé. Et on a souri, Toibani n'a pas bien été, on a préféré qu'on la réserver. On a mis au lire, avant tout. Côté en profondeur à la conversation. On s'appelle la revivre le rôle la star, tout le rôle la moto normal. Le rôle anga. Le rôle yo. On a pété né là séparé moi. Tu pas ni musique bana miki. Tu to comme alelo. Donc ils ont milieu to koli nango, to message nango. Na éviter né na ozala sans kozala oya vandia na éviter. Mais ba to ba proche nanga to rana bango ba ebike na sexara mingi to sekaka to profitera pena na bon moment. So beti tolo ya musique to bandikala. Parcours en la musique pour la toute première fois, surtout bilingue muso babimi lelo ba muso pe babotami bako ye bayote, c'est tout à fait logique. C'est normal, c'est normal. Tant bino na quartier latin erwan ezopesa ba te belo bazobeta tolo lelo bazalagite. Mais tolo bela likambo parcours na yo outi wa pe motolo musique et outi wa pe poko mozalelo. Moi je pense que mon tolo musique et outi na parent papa abotingai. Ouais. Et pas ça qui musicien na profiter na pese mbote papa Jean Gabi Ouera. Na mère na biso Meje Tumba na biso mbote pas boza. Il y a des artistes et musiciens. Donc je pense que Euti wana après to bana ko sokola na ba robinet na biso ni za kala na Kinshasa au sokola na mo ba robinet na bino zo imba bande wa quartier bazo yoka mais moi za ngongwa bien et puis to sangana ba frère mo to rana bango ba PPC Ruti na PC mbota comme na Lyon na ko nani Thierry Womo o ya za neve à grand prêtre Coutinho Fernando peut créer la Geneva après la Geneva IBG ainsi de suite. Mais koye banana yo et comme il est dans quartier là. Oui, tout à fait. C'est vrai que aux alagi na autour global bosso bandagi ko beta musique mais alagi professionnel. Alagi pena professionnel. Amateur. Tango yo ko kota penza na université à Koyemba yo kota na quartier là. Na même na quartier là. Beta la biso e koteli na yo. Bon, quartier latin, ils allaient penser que bah memanga, ils allaient que parti à banner au déranger à trop parti basse. On va parti bassiste il y a quartier latin. Toi ami, to coli place moko, on a foutu là na coin na bango à l'époque. On a habité dans quartier latin. On a dans la orchestre c'est quoi abisso on a quartier tout ça, mais il trouvait que je chantais bien pardon. Donc il y a qui se va outi va tourner na bango to ba répétition to banini, on a foutu là na Rambo. Na Birmanie on a. Donc il faut aller kawana na coin wana a déranger ngaka mais il faut ya mouvement présent nga otro yo so na mouvement ko tambala mo à l'époque na on a petit dérangement parce que biso to ki na esprit moko boy to bimara biso to kota na orchestre mutute mais entre biso wana ba master na master mo to na mané Arcadiniero na Titi Firenze ya koma na Viva Lelo to bana boulé ke to ko bima biso moko na groupe na biso donc so mutazo so ya kota na groupe oyo on a sous-estimé Bisso. Donc c'était comme ça. On a préféré qu'on galérait dans les Nabisso que tout le côté dans l'orchestre c'est moi et c'était comme ça. Je refusais. Après à un moment donné, on a décidé, on a un débat en île. Tokena siko Bisso mo ça la test Nabisso et Tokena après ils avaient kaboué. Mais on binisa à l'époque tout na président agi directeur intérimaire Vieux Doudou agi ndekwa Kofi et voilà na yaka ça singa ba tester na bureau tout ça yaka mais na yaka na imbakati après na vana nanga ndem kolomsu na kata groupe nanga moko tozo kenda ka ba émission to no kenda na yolo na fena zingeti le rakabark ne siko ya kozonga be soleil yo to ka komono patia beta na solo no foi mouvement ngabite mengana yo solo zingeti bena bata Kofi ben oui ya tongo zingeti aki petia ya Kofi ya tongo pena à l'époque asinga te yo foi ya mouvement tala kaka tout ça wana bango ba yo le émission na bango bisope to le na groupe nanga émission na biso et à partir de là na psi mengana na groupe nanga bité tikana ya to salma ma minene et c'est par là que nagi oya memanga to banipe ba répétition tira mboya oya zaki na poto. Et puis à Yokinga et puis c'est validé. Au côté orchestre, au côté sikoyo, on a basomo no bakenda déjà.
Non, somo na kendaki déjà. Bango groupe na bango wana bango bakendaki ba embauché bakendaki. Ben bazina bazaki na bango nano, bazina bazalaki, ba fifi bazalaki, ba AC Milan, ba tourna to bazalaki. Si. Mosheri ozonga et puis c'était comme ça. Vous voyez na ba Burundi zela moko? Non, Bura ozonga, ayozonga. Bura zaki équipe ekendaka mais Bura ozonga siko, ayozonga tanga moni ke ba jeune mo est bien baillé tout ça, Bura est obligé azonga tali habité. Faut travailler na ba yo ba soldat. C'est ça. On attend que chef orchestre okuta inan. À l'époque, chef orchestre ezalaka, si je me trompe pas, champion bien motomoko boy, je pense. Champion. Ouais, je crois. À qui ils ont rendu? Ah, ils ont musique, hein. Musique aux élaqués, ceux qui battent le mille qui n'a biberon, non, ils ont ils ont et puis l'orchestre c'est moto. À juger, et puis batutu banana orchestre, il y a un mouvement miné, motuto bangela poste na ye. Rôle ninga chanteur en gros, mais oui, qui était, on ne sait jamais. Ah ouais, motumo azana no keo, ba yebi ke yé, ako bouger tazate. Parce que l'orchestre c'est dépendant de la vision leader non. À quel zala qui travaille na yo? Tant que vous travaillez bien, même ton ninga côté, au sentir oui bien. C'était ça. Au total, vous passez combien d'années pas à Kofi? Je dirais plus ou moins 9 ans ou 10 ans. 9 ans, ça est belé. Hein? Ouais. Quand on a 9 ans, bah moment fort et ça, bah moment faiblesse spéciale. Tout à fait. Au bimi plus satisfait ou bien au bimi frustré? Très satisfait. Très satisfait. Vous avez les balatés, hein. Vous avez que vous avez formation. Et comme on a étape moko et puis au loin na yo, on a loin na moko. Et longoli na yo zaki au solo na Kofi na Keito se retirer gambala mo. Non, nazaki jan awa, nazaki jan na kin, toujours tambola ni tambola. À un moment donné, na comprendre que na moko na ba posa ebele. Ou yanga moko. Et puis ba posa wana ba posa, est-ce que vous avez quand même eu le temps solo na Kofi pour na otalise ba posa parce que azatata ye mutayambaki yo afongoli nzela ou yeba nisko tango lingo kende, est-ce que vous avez quand même le temps au mona Kofi pour na rebise ba posa na ngai za? Ils ont rappelé la musique à Congo. Non, il y a une particularité parce que non, c'est bon, il est temps pour moi de partir. Banco les gars qui belé dans quartier latin à un certain moment. Non, on va attendre la peine à calculer banco trotté parce qu'on a vu sur mais quelle était la motivation? Motivation c'est qu'il travaille, il a besoin de travailler sur Kongamoko. J'avais beaucoup appris. Vous avez étouffé? Pas du tout. Dans le quartier latin, il y a chef mais il y a libre. Non, ça m'a embrouillé, mais il a besoin de la chef. Na santé ka ke to comme une étape moko fallait na kende na sa makam na ngana za la libre. C'est comme si na la muka na la muka na voyager na voyager. C'est comme si Kofi Azagi na bateau bandé ko privilégié malgré musala no malamu za na bateau. En fait à un certain moment nous avons les informations de comment il Kambuya bozo sala musala mais za na ba chouchou ya Kofi bateau Kofi azo sepela na bango malgré nous bozo sala musala. Alors discrimination wana sali ke batuna bato ba koma ba frustré et motivé ba départ. Non ngapé période mo on ben ngapé ke so leki na plateau so mais on dirait Kofi nga mingi azo ngo mingi mikolo non ça ba non Kofi azara ba 10 tonnes ba na yo ko ninga mingi biso to ba travailleur nga je mets toujours mon travail. Il y a Lifanto. Ah ouais, Lifanto. Donc nga na tsaka toujours travail liboso ke bolingo ya président nga. Pour président nanga pour l'inganga mingi il faut na sa musala kitoko ozo sepeli ça. Donc c'était juste ça. Donc on a bena ba détail trop té na y plus focus na boulot pour ce to la ni ba détail o meto vandate hein parce que patron ko ya le na sentiment na ya komisi intel lobe ko ya komisi yo lobe ko ya azu intel so yo kompoto au mot dépend na ba sentiment ya patron et simbate patron a na droit de s'amuser na entreprise na ye. Yo za travailleur yeba elonezo lié yo na patron puisque c'est le travail donc il faut qu'on y a à côté travail pour patron a une capacité à ko manipuler. Est-ce que vous avez un collègue monsieur na kati ya quartier la te koma ki ke yembeli na yo esale na yo mais a corriger yo pe ekomaka to yo pe ozo corriger par exemple eloko boya yembaka bien te toi ça ki bo bien te. Je parle du travail, pas à titre personnel. Hein, la vie privée, je parle pas de ça. Alors, le BS qui est comme un moussala, et je parle des collègues. Ok, yo pe na part na yo arrivé déjà comme on collègue moi zo mba bien te mais yo ne muto pe ça ba ligné. Sans prétention na moussala to se complétera. To se complétera na moussala. Donc oui, il m'est arrivé deux fois na pe sapé baninga pe ba voko, ba nuance.
tam su pe nzembo tam su pe maboye Yo pesa banzembo na bavoko. ouais Longola nzembo nini? non ce n'est pas important otuninga kaka Bon question bavoko. kutu plein yele Opesa ba massa. yele Déjà pe lokwa nani? oui c'est belé yele Lokwa non pesa besoin ta voko ata comment moto poto déranger te non, je parle de vocaux. Je n'ai rien à voir avec les personnes qui ont chanté. la pesa belé parce que na album nyo surtout na non pesa pe baninga on va pesa pamba to ba futa ba droit de ah o futanga ipenda non futanga ndé to na patron futanga biso yo futanga sunde yo sa master na ba massa to ozaki na massa moi les gars bino na mbongo azaki ah Kofi Olomide arrivé na biso patron na lobe la Kofi te na loba ba master te master ole ka biso na mbongo kozala te azaki te ya mbongo massa les gars bino na succès azalaki na éviter so mutaleka biso na succès azalaki ta bozala na quartier latin na période ozalaki na se rappeler te ponga na wana sa succès après tala ko comparer na ba succès baninga na wana se rappeler te ngana biso na koti boye ezala oza na stade eza boza biso ba tie master mso yemba monika public comme réclamer yo wana ne nazana wana mutu ba vrai fanatique ya latino ba réclamer pour na koyemba to pour na eloko no ya vidéo pour na koyemba vraiment pour eloko ma vidéo na boro ya kasima boro na sko ya force ozo yemba bien ouais soleil tika bipale ozo yemba bien siko mais ozo binate siko comme ya réclamation nga ba yemba na ba ista ba yemba na ba IEC ba yemba na ba inekin pour batunanga yo yembaka bien na étudiant yo yembaka bien mais ozobina bien te pona ni et on a rappelé ba que non bozela kasi na to na sala ba piwawa na obina ezaki charisme ko boya obina ezaki ni to ezaki ba discipline non mon regardé ti sonit yo zo yemba boye bat ba vani liboso no boye obina bina o melano diamba te non diamba eza na mona ba médecin pe na mona ba médecin pe baba yango ba politicien ba journaliste baba yango ba pasteur même baba yango donc na nto tsango tene telo mo et des trucs nazo ya kasi nazo ya OK eza bor mo boy e osala ndenge yo zo ngesa lela pana yo c'est-à-dire médecin soko avant opérer abaye o nyo soko mela côté moi esprit sali ba opé babina na Hollande coûte la prescription médicale na Hollande si je sais ba opé babina amelina po bina bazali est-ce que so baya plan ouais il m'est arrivé na mekango quand même naza mototi naza inde na besoin na otala ngo ka te pa ba master na make déjà mais eza bor na ngati OK allez Soleil Wanga boza na kati ya groupe finalement au décider longwa yo moko parce que lobby au mona ki ba poser combien belé oui ba poser moya ko exprimer malamu zate on dimi okende Kofi azalaka surpris que OK déjà pour na kendaka déjà aux amours confidence na kendaka déjà atindaka vient nga na pesi mbote wana bato bayebite ka batakati na longo nga déjà atindaka Beethoven Germain Yombo azwa cano à 4h du matin ayo lukanga na bon marché chinga na pali ba FCT lelo ala lia wati c'est que à cause de la pas de blessures que non lukanga na bandal Beethoven Germain Yombo na pesi mbote pas un grand prêtre ya qui producteur na Brazzaville na ba point nord na ba Brazzaville tkala okena ndako mission mote ay pinda ko mission mote mayaka uniquement abondelanga zonga mouvement mais le roi na longwa déjà na mutu nanga et on a koka sous ko vendre pénal longtemps té na sala ngo vraiment pour na na zonga après wana toké quartier latin et toké poto na quartier latin mais wana na ok ce qu'on a bandenge nanga mais nazo accompagner groupe après c'était prévu que na quelle était la réaction à Kofi lorsqu'il a appris que l'on est groupe an raté à promettant un poste de chef d'orchestre pour remplacer Nani chef d'orchestre wazaki sur Nani Nabosani histoire ça date de très longtemps ça dit Kofi s'est rendu compte que sur rappel sur chef poste de chef d'orchestre ou tika bipalenyo sozagina tout le bata bongo quoi donc à promettant un poste de chef d'orchestre na boya nango devant Boubou Liondela devant Oncle Ressé devant nani petite mot on a salé ba pédicure boye et puis devant garçon Olivier on a la Global Télévision Kala Olivier devant Batouana à promettant un poste de chef d'orchestre boye na a besoin de oh il nous a pédoyé quand même fou comme chef d'orchestre ça taille mon gars c'était na déjà roi na a besoin comme chef té mon a roi comme chef wa to solana na mon frère donc on a besoin poste on a été après atina ba Martin Kama bobondela ya zonga aya tout ça Martin Kama zonga roi zonga na opeso ba mno suzana posa na longwe déjà nga longwa mbala moko su na longwe
atina quand même bato mais quand on négocié Beethoven Germain Martin Kama era no tiki bana mai musu bana kadi bazana bakona mouvement nga sur na sisi déjà na kenanga ouais mais toza bien toza na relation bien alors otiki Kofi na pasi parce que olongwe ero ya kanagite division na limité pas si azaki jana ba master belé jana pas si tezaka moi regret ko zala moke mais banani lokwa ba master ba ba ko kunda libulu na otango yoke muta kunda libulu muta zarate yoza pièce unique na monde sango mi bala ozalate ba copier ba imiter mais yoza pièce unique chacun de nous est une pièce unique sur terre Bobo ta ma passe mais na kati ma passe pourquoi bozade pour moko a moko yo posa yo je pense pas que beaucoup couvrir vida moto non mais c'est vrai que muto ko sala lokola yote mais muto à la fois luka sala na hauteur ba to remarquer vide makasité c'est ça on a toujours ils hauteur na moko ils a jamais yo yo so ok kaka so ok kaka Soleil wanga okei Kofi atikali passage à Kofi faut Kofi atika quelque chose et à souvenir à bien. Ouais. Ce qu'il faut na tout na ce que tu as fait dans quartier latin, faut na tout na Kofi ndagoloba. Tout à fait. C'est que Kofi a fait de vous. Oyozova na lelo tango la te volobité. En tout cas, na yaka boye, na zui boye, ne na otambola bo grâce à Kofi sur le plan artistique bien sûr, dans un angle, mais peut-être sur le plan comportemental, ça vous arrive peut influencer. Bien sûr que Kofi a fait beaucoup sur ma personne et dans ma carrière. Tovanita est belé, hein? 9 ans, 10 ans, il est belé. Et puis, c'est quelqu'un de très généreux, positivement, parce que je ne peux que parler que du positif de lui, parce qu'il y a un homme qui est préoccupé. Donc, n'apprendre belé, n'apprendre professionnellement surtout. Et puis, voilà. N'apprendre belé, n'a coli pembeni quand même. C'est un papa pour nous. Mais bien sûr. Tant que nana moto tozo compter nanani. Tant que ne libanda, tant que na ba voyage partout. Ou compter nanani, ozo compter naé. Donc même ce beau matin à podium, ozo compter nanani, ozo compter naé. Voilà, c'était un père et puis comportement influençant ne l'autre. Voilà yom to sanga parce que ngamo na kati na ngamo na ibiga que c'est une personne que j'aime bien parce que to passionné ba momé belé ko vanda 9 ans fo ninga mutwana. Voilà. Peut-être influencer on a ilingeli. Peut-être ninga lingela ka maman, lingela ka madame, mais ça va ndenge yo. Ozo ngo kenda. Nesikate. Esikate. Peut-être kuna to agina ba maman te. Kuna to ka ke boulot. Ngala bi ba maman, na bi maman. E kuna to ngo ibate. Ilingeli maman. Te kuna to yebu elingeli boulot. Ilingeli boulot maman te. Maman neti nani? Moi c'est à Kofi officiellement à l'époque. Oui, d'aibaki. Nabi peut-être ninga ko vanda na maman Karim. Et on est on zo temps penalty. To voyage déjà ensemble penaye mais yaza na first class pardon na business class surtout on a so bakoto donc on avait été positionné pendant vendre la bateau. Didi bo bana mona ba Didi store. Na mema Didi abota manga za ndako na bango. Très bien. La même Didi, tout ça, to yembele kuto. On a chorégraphie mo na latino. Et ça hommage à Didi quoi. Très bien. Donc Kofi la Didi. Alors Kofi n'était pas le seul, c'est vrai qu'il était le patron, mais Azaki pe na ba master. Ba master Azaki na ba Azaki na ba master pardon. Je parle pas du staff. Yo Azaki na ba master au Kofi a recruté bino bossa musala. Tango kei Kofi azana part na ye nenga zo juger des part na yo. Ba master pe bana ndenge na bango. Nicolas qui moi est belé avant toi avancer tout quand on a présent na lelo pour terminer quand même le passé ba master ba série wana bozana ba buron pela faire goal a petan waye bino boza si faire kutanga fali pas zaki wana si et puis finalement tu as décidé de sortir de là ba master va zo garder souvenir na yo nini par exemple bourreau ba master Gibson aussi le tout kondele ba master za moi bien mais voilà ce que ba on a photo na bango Théo yo zo garder vis-à-vis na bango non mais c'était des très bons coéquipiers hein. Tozaki bango vraiment ba soldats ba guerriers c'est-à-dire tout le monde a bitumbe belé 40 à 45 ba guerre à 40 à 45 donc ce sont des vrais soldats dans une image il y a bien pour na bango parce que tout le monde la pe monde entier quoi donc oyemba faire nzembo moko je parle de quartier latin oyemba na faire nzembo moko to bosaka vocal ou bien bosaka duo moko pour Fali pour Bourreau na bango nyoso nani oyemba na bango tout oyemba na bango tout na yembeli na yo beta likolo te nyonso okitabe na se kundul pozo sala nyonso beta nyonso na banze nyonso yeba na ba massa na quartier latin
nzembo nini to banzembo nini tango yo yembi olobi oyo nazopesa le meilleur na nga na difficulté te compétition on ezalaki po yango nde yaki quartier la te tout à fait ofi azobalisa bato bokufaka kuna na bavoi nani oyo oyebi mpenza ke ntango nga na yembi awa stadi tokei bakotikela biso 4 heures naza na firmama nani mpe oyo oyebi ke oyo soki nake brutalement eza no na 600 personnes en danger parce que yembele ya moto eza lokola na oboma ye donc il faut nasala effort nakita mpo nakóma na niveau na ye naloke na moto mosusu tozonage na problème te nange osalaka différence wana sans polémique hein? C'est direct eza mambo oyemba Edmond Badi Banga ya Rose Kacha ikachaka yoka question ya bosolo oyo bana kozela ba question ya boye yango wana non mais ba chanteur ni surtout oyo na travaillé na bango c'était des très bons éléments c'est-à-dire des bourreaux azaki très bon très bon on a rôle bazala très bon tilelo Ferré très bon Mondogwa Barambo tozana ye wana Mondogwa Barambo Alphonse Sabalosa na besi mbote paza très bon bazaki belé ba vraiment belé bazaki belé très nazo ba belé oyo tango yemba ke oyebi kozala balola mwana bango nyonso te alobi biso nyonso nde toza boye kozala tango ozosala émission même ande na osala bino na émission na yeba émission na ki très à l'aise soit na ki fatigué soit sala nga po omoni ndo ozo répondre yana bato mosusu on a zui avec un problème pour na oloba yo tozoloba nazotuna ba question ezo motiver nga na continuer tout à fait yana bato mosusu ekomi pena ozomona ka émission ici la poise en nuire ozalaki à l'aise quand non à tout moment tu sais nga nga compétition nga nga rapenda ba élément bazala en face de nga po na pesa le meilleur de nga c'est-à-dire na kati na nga na zana elo mo boy esenga nga bitumba est-ce que vous comprenez na kati na nga na zana elo mo esenga nga bitumba c'est-à-dire na nga na zana bato pena ba bon po ba pousser nga na pesa le meilleur de nga so en face na nga bato ngo bazana ma trop léger na pesa pas trop pas plus hein on peut ça par rapport à équivalent bato na en face na nga mais en tout cas bato lo ba lola ba élément penza na pesa mbote pas ça fait très longtemps bato lo la ba bourreau Germanie Samani deux fois avec un élément ya osanate faire élément ya osanate voilà même mirage azaki élément voilà pour autant ba mirage autant ba bourreau autant ba lola mozoko autant falite yé batanga comme on a na émission na été c'est-à-dire tena mon place batanga comme on a na émission na été yango pe comme on a émission oyo azo sala yango pe comme on a na émission na ngaka etanga mati yé garçon non c'est un frère mais comme on a na émission na ngaka etanga mati pour mon importance vous avez bien non tout ça va bien aimé mais na mon importance na ngote bandana no kuna c'est comme on a ba no tanga makuna na ba émission na ye après apena yona falina na zaya swinga na yena azaya na âge so eza ba âge na mona ka ba anniversaire ba tsaka na banani wana ngala ko za vient na ye yo ko za vient so eza ka date so eza ba date wana eza vrai so eza ba date wana ona mona ka ba publier ka so ba anniversaire ba artiste wana donc na ko za vient na ye donc le roi hier zo boya ko banda non on a cadre ka que non par respect quoi par respect il faut respecter hier ça doit respecter on doit se respecter c'est-à-dire comme on a eu respect donc comme on a na ba émission na nga ngote na nga ngoli susu te kaleba na otangama faut maramsio za flèche aller et retour et même la réunion pour na mona ki 2 mois na émission mo ya Frank Stemai na pesi mbote alinga tanga botongo otomboka ki mabe olinga ta otomboka mabe te c'est un frère to ven na bango to za na bango hier lelo za lelo donc lelo soyo tambola na gauche ngana ko préférer na tambola pe na droite ni na ningeli quoi donc na ningende kombo na ezora tant trop te na émission na ezala ko tupe kati non la tuni des passages parce que zotanga ba ancien quartier latin vraiment toi ba hotel ko za bien ya pas de souci fallait ndo zotanga été on non toi na bien ya pas de souci très bien ya pas de souci a sala mabe sala nga mabe a sala yo mabe non tout mon perd de temps solo avec tout le respect avec tout le respect dans un to les parenthèse tozoleka vraiment to les gango quoi to les gango po na elo na gagner te na kombo na awa na minute ba confier ba monsieur Zarami pour na basi peut-être pour na succès peut-être pour na mbongo ba position zo wana ba to zo ngo mingi pour na basi soit boela mwasi soit boeli mbongo soit ya likambo succès na zo baté non pas du tout ezaka ke non kombo na par respect na nga ngote na émission nanga kala ibana ko tanga ba
lelo na ninga susu te po mutamta sana makamna ye. Finalement, au quartier latin. Tout ça, au quartier latin, ok, dans à une destination inconnue. Au place, ok, c'est comme si au bungi dans la nature. Non, je suis là. Au quartier latin a idée que ma pose mati, il faut n'a qu'une déco exprimer à poser nangai. Voilà. Quelle est la suite de cette aventure? Feuille des lauriers. Parce qu'il y a album après toi, Feuille des lauriers, Tobeti concert nango, la présentation nango, la sortie officielle na Venus, ex-Venus, n'a pas été commandé lelo. C'était bien. Après, on a besoin de recul mouké parce que tu as des difficultés à promotion. Et puis, je suis belé à niveau de promotion, tout ça. Moi, on a fait 10, la promotion, tout ça. Bon, moi, proposé 30. Ben, sinon, moi, proposé 30. Oui, puis, mouton. Habiter, c'est bon. Tout ce qui est là-bas, on a besoin de moko. Surtout qu'il y a un réfléchir sur carrière, on est au relancer. Et maintenant, avant même, nous avons na bana ko lancer déjà ba opus nangai ezalwa to mbaki nzembo Celio na modogo et bimaki to mbaki Wadon o na mbaki na Serge Mabiala featuring na Serge Mabiala na Luciana Dimingongo na mbaki chanson mona Nathalie Makoma et là avant to bimisa Liboke oza générique na Touro yo na utayi ko yimba où est Cicéron, il y a Maître Christ Cicéron Bakuma Bofaya na dédié qui chanson là donc on a un album tout les single. Après album on a mis ça on a mis ça single dans le album dans un mboka sans producteur on ça avec autoproduction ouais ngambo on a producteur parce que dans la label produit lelo et ko bota production bien comprendre le management né mususu non mon kilnez otambola nazo mona même bateau bana lar ko lekanga baza ko se produire kaka parce que problème il y a ba plateforme et côté mon kokoso na niveau il y a ba maison de disques. Oui, que l'artiste et l'élo, bah comment on a difficulté à il y a la produit par rapport il y a CD à ressusciter CD maintenant t'es comme t'as ici quoi je me on a tiré la poche bah ne comment en ligne vente en ligne et embrouilla monde musical mon bah na RDC t'es même bateau va pirater bah comment appelle un problème bah on a un problème parce que bah on m'a piraté parce que plateforme au Gironde donc c'est compliqué donc voilà et là je suis de retour maintenant. Soleil Wang quartier latin avec beaucoup de succès au Longwe Hero Moto Ezali à une destination inconnue une aventure au lo banakeika avec assurance qui Simba Soleil Wang ya kalana ya lelo nazongi na question e voilà eza Soleil Wang ya wapi ozo préféré ya kalato ya lelo ba on balé parce que Soleil ya kalawana yem tasali Soleil ya lelo azala abomi Soleil ya lelo te abomi Soleil ozali suso yo zala kite pour succès wana ezali susu te non succès eza succès et yaka tout comme ko kenda musala n'est important succès no kenda non succès ko yana ngo pekela yo kenda non succès ya kalezaki hier lelo to ça succès ya kala kenda non succès à Kala et c'était hier lelo to ça musala contrairement aux autres bazaki na succès bazo mata mais yo succès za susu te au lieu au mata okiti te me ko kita musu ezala rapport au matate onde naza boy naza na Kinshasa place auto sala musala naza na groupe mon bateau travailler naza na studio naza blog robimisa mais en attendant naza na Liboke na peut se botsa rapper ba clip awa juste ko cha problème toza Liboke on a outi robimisa on a générique na beti awa ils ont se comporté très bien donc tozali na vie kozela rara biloko ba parenté kozela rara sepelara na ndako ba parenté mutuka ba parenté il faut ndimaka le gros za mobali obima pe chez le parent vous comprendre pour obandana ki kuku et puis lobi so mamutuka na po bana na yo ba compter na yo mo donc ça et si comme ça tozalelo aujourd'hui là c'est moi qui signe mes contrats dans un bateau ngapé na zo bokola dans pe na mission bazo compter na nga o izake na déplacer pe bateau na bango na Paris boké na bango na Suisse bien boké na bango na Lyon boké obeta concert bazo compter na yo et ça sans il y a responsabilité. Donc dans la vie parfois il faut que nous on ngambo mususu ya kozala mwana bazo bokola oyo pe ozo charge no bokola papa ko lia te mais apesi bana balia ba se retrouver Soleil Wanga la famille nyonso ndenge to ba africain to yebi pa na biso soki nzamba tomboli muto mona kati ya libota esenga ki bato nyonso ba na sima ba soutenir ye po babika pe na sima na ye na génération na bino ndenge bo utaki bo uti bo bimi par rapport ya bato nyonso ndenge bo ke na quartier latin moko na bino ata ozobo ya to citer kombo mais on va toujours revenir sur ça moko na bino quand même na mosala na ye nzamba tomboli pe abundi quand même lelo kombo na eza makasi pona nini bozo penser kozala te bino bansi ya quartier latin autour ya moto yo ya moko na bino ya reçu
Bon garda ba bon souvenir, aza force pour nabino, yenda ko benda bino. Mais tu préfères aller chanter avec Ferré. Ok, ko yemba na Ferré. Alors que en face na kati ya ndako, bozana moko nabino onzamba tomboli. Est-ce que ce n'est pas du complexe ou bien ça monter mabe? Déjà, il faut soigner nos langages. On a toujours soutenu qui que ce soit dans kati ya groupe auto, moi toujours na soutenu Rabaninga Nyosoto. Et puis musique n'abso Congo, il faut tout molande musique n'abso ya Congo. Est-ce que vous comprenez? Donc et puis il faut jamais que bossa na que compétition zo continuer. Donc on a soutenu ba master sans que na la fanatique ya ba master parce que na tiki musique était naza na kati ya monde musical. Ceux qui chantent ya moko to la moko zo briller, biso tozara toujours pembeni wana pour nous soutenir. Il y a des émissions, il y a des archives. Oh ça que j'ai toujours soutenu ba master tout. Ezara o to tane c'est comme côté. Ba héritier, ba tunyo surtout na solo la mama bien pour na bango. Mais yango ndete tu fais l'ongolanga na compétition. Na bossa na ngape naza artiste. Non, par exemple, je dois me battre. Par exemple, pour la featuring. Allez-y, la réponse là bien. Moi-même, je dois me battre pour la carrière nanga. Donc, on a comme tchaté la longue artiste, na comme na place il y a fanatique parce que tout est sikamoko, alenga fona comme nanga fanatique. C'est-à-dire aujourd'hui carrière na yo, tiens on a poche. Au combien vas-y. Non, on est encore là. Tout ça musala. Ba monsieur sous lelo bazan avance. Lobby tam suba continuer en avance. Tant que vous en avez la compétition, il faut continuer à se battre. Ba robeta ngonga pa bobani okimanzela moko yo trébicher na liboso batum suba continuer. Mais ngolo bateke ligne d'arrivée muta komi wana. Donc ligne d'arrivée za la raliwa. Mais tant que bino sobozo kenda, il faut toujours continuer au kenda. Naza ililité, na mokila te na ja tête. Donc je suis là pour travailler. Bosser. Pourquoi fanatique va content nga siko ba sepela nga na lobby nga na lobby te voilà. Donc faut pas aller na kati ya compétition na lobby te ko tika musique na lobby te ko bandolanda mutu ce n'est pas ce que je dis na lobby awa que moko na bino na kati ya libota atombwami c'est vrai que bino noza bana gloire à Dieu moko atombwami gloire à Dieu alors ce comportement malamu esengi bozala autour na ye elingo ba te ko bandela bozala autour na ye ndeti banani hein ndeti banani si boza ndeti banani autour na ye te autour na ye te ba garde corps on comprendre te na ina koma autour na lingi ko lo baté ngona bande ko expliciter ya te bovanda ka pa ne boya ko liera na tongo otambola c'est pas ce que je dis autour na lingi ko loba c'est-à-dire oh il y a zozo comme opportunité. Écoutez au père de temps na pour rien OK c'est-à-dire maramunyo surtout ezara na motema et uta à côté de le bas âge donc on ne peut pas tarder aujourd'hui na ba âge otoza nango la carrière ba to compter na yo ba fanatique na yo ba mélomane na yo ba famille na yo yo kene ko lwa kozala autour ya mutu il faut obunda yo moko batwa na wa tout à l'heure ozo ba émission na yo que obunda na ba effort na yo okenda ko lukambonga batute oyi bakate osala ati. Moi je t'encourage monde ngoza boza solo na politique il y a 3 ans 4 ans passés peut-être 5 ans passés ozala quitté lelo yi ozalit okuta ibe batut ozobeta pe bat bakao mais ni koloba te ozalaka na sommet libela na libela so oza mayelo okoyeba ndenge ko vanda na batu oyeba ndenge ovanda na batu po lobi na yo ozala pe soutenu bien entouré surtout que na batu vanda na wana ba début donc moi je pense que défi ezali ko travailler dans tout ça il faut kakato travailler ça des problèmes no bazo considérer dans lobi yango wapi dans lobi yango wapi o tsolo ba na lobi ni olobia makambo na to na considération na kuma côté on a été olobia likambo respect on dit na changer on toquer na mambo ko changer raté ça diffamation c'est-à-dire 6 mois d'emprisonnement non ça diffamation non samba no toza biso mbaleza po yo lobati non diffamation za soki yozati nazana travail au sala makasi bosolo et là je suis à Kinshasa nazana groupe toujours répété toujours na studio toujours préparer ma mebele du beau qu'ils ont marché générique autobétina comme préparer un album ou bien aux autres préparer un album mais en attendant EP Mozo Bima Mikolo Zaoya toujours ba single donc toza wana te poto fana rato zela batu basala et bon biso betama beaucoup biso toza na kati au four et au moulin on est en train de travailler. Aux autres travailler. Voilà. Nous allons terminer. Aux autres travailler, mais ramener ce tambola bien selon n'engue aux la population pas à retour. On a été dans le village Chentemba, en décembre le 31 décembre. Nazongayi na kin le 15 décembre. Tobiti le 31 décembre, ezaki dégâts.
il y a le 18 février, on a compté à Saint-Valentin dans les Millionnaires Club. Là, on a profité pour appeler sa présidente Doudou Malaba. Il y a maman Chloé Canon, mère de 5 cas, Bambo Tebele Pabazali. Les a des gars, Fanny Smith Wanga, Papa Bio. On a profité pour appeler ça. Iram choisi ma tata Bambo Tebele. Les a des gars. Donc, toujours qui n'a toujours avancé. Donc, ici, Liboke Yawa. Liboke Zobeta partout. Liboke Alani. Liboke Za générique, Toto Bimisa. Quel était le message? Ezali générique. Liboke, message Ezali. Tous alla ensemble. So ozoli na Kinshasa kanisa pe bandeko baza na est. Liboke donc ngo balisanga. So ozolia na Paris kanisa pe bandeko tikaki na Kinshasa. Donc message na kata générique on eza Liboke na suka ko to sala geste oyo geste abakambo. Voilà pour na kolobake tous alla ensemble biso so ala Liboke poto kenda liboso. Voilà. Au Tchadat quand toi l'opération Tchadat. Non, apesi zela papa. Ozanga na poto bato bauta Kinshasa bazoya poto baocha badate. Alors que ozanga na poto ozokocha date te. Okocha date quand olobaki awa carrière solo, travail kaka. Ba travail nyonso yo okumisi awa yo moko. Depuis oyo longwe na quartier latin place ozwaki chance a obeta basala minene. À titre individuel, ozobeta yu arena te, ozobeta arena te, même Adidas ozobeta te. Cha date. Adidas c'est hier beaucoup mon côté de Marambo. Non Adidas paye hier les alagité les le commis. Donc moi je pense que Zénith hein. Ba travail union tout autre ça la Leona groupe Langa à Kinshasa et ça justement pour tout ça ba date Mikoleroya. Ah bon ça fait date. Tout ça fait date c'est-à-dire mutumo ndam bazawa bon batami bimba bazawa pi. Sango. Il y a 10 ans passé ba te belé ba ça ba date lelo bon non tout na ba monter sur ça ba date. C'est juste que temps on va se préparer, ils ont eu un producteur. Et voilà, badate et babimisi banzemo na bango puis badate biso to misa banzembo mikoloza oya boyoka ba jeune oyo ba les rayons ba misi na oyo ba rayon boyoka ne ba yemi na assassin nzembo robima le mois prochain to misa mois epemoro na nzembo ya Fabrice Gitanvu parking à Badjogo ezobima ka le mois prochain to banzemo choisi matate obima so to misi banzemo na nyo surtout to betana na Rotana awa et après Rotana tout ça va date. Date à poto. Mais Nazarawapi. Très bien. On verra comment est-ce que ça va aller. Nazarawapi. Alors, on a fait. Là, on a moninga. Faire mtabenga. On dit bien facilement, ma condition est non, pas de condition. Condition est kaka. Ngane pour Nzembo to Wembanai. C'est un très bon chanteur. Au souffrage hein. Pardon? Au souffrir dans le studio te. T'en fais la Wemba. On faut tout dans le yet. Faut tout dans le yet soit souffrage te. Oh les rois. Donc tous ont plaisir. Ouais, vous avez plaisir. Il y a eu un moment de partage. Comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a un moment de partage, il y a plaisir de se déguster on les a dégâts. Donc bah il y a ba yedo muzamba ba na kata studio, ba deli kinu mi planète sono vient nga bazaki na studio, ba ngambe un puto mbanda ka bazaki na studio, président Boni Miange, Chiki Toto Tokani chef à Masolo et qui rit sans problème bazaki na studio wana. Donc Edmond Badi Banga il y a maman Rose Kachaka bazaki. C'est que garçon il y a boss on ya voix au jour bo mbanga na yo ka kanda. Nani wana? Garçon il y a boss on ya voix au. Et boss on wana nani? Garçon ouais a un problème et boss on ya mongongo. Jour boyembaka na ye zaka matata po bosaka na pe featuring na garçon nani nazo vérité oyo boyembaka na ye boss on oyo comment na ye boss on te aza e boss on ça ah e boss on nani on comment nani garçon oyo dani boyemba na yo Mikolo Ndele Gebele ah o tient la difficulté on se ba pété non parmi bateau yemba la vie hein au moins il fait renenga tu à l'aise hein yo coach à l'aise. Tochani à l'aise. Non, Tochani à l'aise. Parce que déjà, tant que faire Epsingana, mais ce qui est ngam pour Nzembo Toimba. Donc, tiens, nga banzem ngana pour. Ok. Atini nga banzem na poni et puis condition est yangwana. Il y a Arsenal de belles mélodies. T. Et ça qui pena que combat à cage. Combat à cage. Mati Bokiti dans Mutuna. Tout ça quand il plaisir quoi. Donc il y a au sakana nga pena au sakana. Il y a un mauvais souvenir à garçon pour Bosson oyo anyokola ga yo. Yene nazo ba été. Non na 600 personnes à danger. Yene nazo ba été garçon ozo. Ndekwa Jackie. Ndekwa Jackie. Jackie Chan. Ah. Oui, ko compliquer en bakasi nazo ba été. Tani wana susko? Oui. Et Bosson. Bosson sunani. Et Bosson ya mongongo.
te nazo ebete nakanisi mama Esther wana mutalo bafoué Patricie. Ah bon? Je salue Esther Beta Kelelo. Carole la Gabonaise. Allez, on va terminer. La femme Nous sommes de en Irab. direct. C'est là, Wanga le roi. Ouais. Vous avez la vocale numéro ya kala. Mikolo na kangi na nteme ya kala. Dana kabanda ka. Sara norite nyamugu nyamugu wa. Osimo Kimbangu ono Rable Martin Kama Cardinal Malula ye Balembonge Asimo Kimbangu E Papole Jean Paul En Asala bola mobile na mo kili bandima Banguti I bongo mo pao yabiso Do 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 Elodie la maintenance Wana Wanga. Wana basir ba Ba Maurice Mani ba sérieux. Te. Ba ser ba kufa bango mo. C'est grave. Ma série wana c'est époque wana na ebité vocal no moko rata ezate. Te ba vocal petit la orate kuna zalate À part wana. Bon ezebele kelelelelelele ule bolingo nanga okonyo kenda tikanga na mpasi wangler sakia pa metele makate botikanga na lela ngieswaka jamais bembe meme ataba koboma yelela kate lina pela Otolo baba fongole la faire, on va terminer. Otolo baba fongole la faire motema pour un concert à Adidas Arena. Adidas Gola. Ba fongole motema na kangi. Non, façon Olobaka que non, c'est notre frère, c'est notre frère congolais, Azobeta na poto. Et toujours déjà ma bonne nouvelle, hein, toujours déjà ma bonne nouvelle qui est à guichet fermé, c'est déjà bien. Et puis, Mikolo Marano, c'est le belé, oui, hein, donc, match est bien et ma bonne chance est belé, le padre. David match est déjà qui toko, donc, calmos. Nazo ya poto wana, nazo ya la tika musée kindingo, ne mutu na tika na poto. Ah, tika musée simanga la zone. Calmos, c'est ça la bien. Nazo ya toke na eka na tiki musée nga la zone. Et au ça la bien. Musée kindingo. Et au ça la bien. Voilà. La PCMO t'es pas allé. Faire Gola, c'est pour le 20, 21 et aux ala 2 jours. Donc samedi, dans 2 semaines. Et à samedi, faire Moura Kena, nous tenons pas musicien. Mais le 20, dans le 21, à Adidas Arena, aux ala, Adidas Arena. Jimmy Manga porte de la chapelle, à côté à Adidas Arena. David Ndamba, tout ça, aux déjà wana. Donc match ça là bien. Fanny Smith wanga pour ta 4 déjà zawana. Honorable Congolo André. Avec si Bambo Tebele pas son excellence, monsieur l'honorable. Napesi Bambino. Deps Bambo Tebele pas azali. Non mais programme wana ya Adidas Arena et ça on a ordre du jour nanga parce que ngapé na studio nazo travailler dans groupe nanga parce que photo fou là bas. Le groupe ba musicien Oligo Botola ya Bozi. Ba rayon ba danseuse so ba musicien zo ya Bozi. Non ba mission. On a des informations. Comment ba mission ba Bozi. Ba mission nanga comment on ba rayon. Si ba rayon pesi on ba kombo Bozi ba danseuse. Apparemment zo ba Bozi. Ba danseuse tozo benga ba noirite. Ba outil pas Bozi. Ba noirite. Dans une information là tu peux m'informer. Aux informer là. Nazo tout naza curieux. Aux curieux. La curiosité. Faut na tout na bureau, ba recruter na minute on a na plateau bien nini. Nazo ibata. So ba outil ba vie Bozi comme ka maisha ozu ba ngote. Banani. Ozu ba sute. Garçon est beau son nom. Ndé na banda olo. Beau son nom comment on a na lingala. Te lingala est beau son nom. Et beau son nom ba vibration. Te beau son yali handicapé. Donc coca est beau son. Moto azana butawu ya nzoto. Moto siko moto na butawu mongongo. Et beau son ya koyemba. Non, on a une information. On a un chanteur le roi Francis. On a un chanteur le roi Aliré, chef Nabiso. On a un chanteur le roi Dr Love. On a un chanteur le roi CD, vice-président. On a un chanteur le roi Banani Soussou, c'est que Nabiso, Jean-Simon Nadio, Kenga. Donc, on chanteur basé belé, on a chanteuse, mon Mikolo a dansé chanteuse. On a bien double traction. Double traction. World. Asa chef de. Il y a chef de la danseuse entre temps Mbappé et toujours lancé Mikolo nazana ba Carmel nazana ba Noëlla nazana ba. Alors quels sont le programme quels sont le programme aux photos là dans le jeu le programme est allé toujours préparé sorti il y a Maxi Single Nabiso ils ont le mois prochain donc tous on va dire le roi assassin qu'on a 4000 Doudou Malaba présidente toujours Temi Banzem le roi ba Edmond Badibanga et le mois prochain. Après, on a date moi trouvé
na Rotana et puis tous en va tourner retourner Afrique du Sud déjà Angola ezali Brazzaville ezali donc makambo eza bien tous les jours sur la sinon au tous en studio tout travail tous répéter na coulisses Nicolo tous topaki na ba répétition publique pour tout préparer le rebelle à la fois donc photos à la concentrer la recrutement au ça toujours mais na coulisses na Nyangwe na planète sono oyoki album héritier album héritier na wagi chanson moko na wagi sérieusement pour toi na président Doudou de la félicitations président Doudou Malaba mais assassin d'amour il y a maman Chloé Canon très bien mère de 5 ans donc na wagi chanson moko na baba qui danse ya Doudou na suka ezasuka déjà héritier j'ai confiance héritier c'est l'élément ya kosakana donc bonne chance belé pour na héritier oyoki pe pape yenga mamé vite fait oui vite fait mais qu'on a peine sérieusement peine via zolo bande mamé yenga peksa yenga on comprend le texte quand même non on a du temps on comprend les textes mais na bi que vieux soit misi plan ezaka dégâts faire raté hein te go raté jamais on a mon pote songa mbeli ba beta le kofi bali ya sindi lequel wana ndeta ningati mama na bango yo ebite moi ça papa abenga papa wana magam na bango wana ndeta ningati moi ça papa abenga wana pena magam na bango privé yango na lobi te yo tangi kofi olomi denga abi mobali ya sindi lequel ça n'engage que toi yo za informé te etalinga te sindi lequel encore masi aimba très bien ouais maman la binoti tengate ana mère langa te bino bana aza chanteuse ya bino bana kofiti kokena ngo bongo te aza chanteuse ya quartier bino bana ya kofi maman langa te bino bana kofiti te aza maman langa te na bi olobaki nanga kofi papa musicalement parlant kasi te voilà maman sikoyo wana te ngati ana mère langa te a chanteuse moi très bien je la respecte mais côté ay maman langa te s'il te plaît non par respect vraiment nangaki trop la chanteuse na biso olingaka trop oui pour la chanteuse na biso yemba kitoko mais maman langa ndete impossible voilà. Pourquoi cause maman no te impossible te akoboto boye te mais moi si ya papa tika côté place wana azo mérité te bonheur ya vie ozomona ngo mabe n'importe quoi boso le sili blanc to mola ba ko to sili ça et blanc blanc plus blanc que neige blanc plus blanc que neige oui bien c'est comme la mélodie niveau comment que c'est comme la faille Jansi Monadio c'est que la biso na pese mambo tebele Jansi Monadio opérationnel ya Cynthia Malodi mambo tebele Diego administrateur Charlie Tekasala Luxen Tekasala na pese mambo tebele bienvenue Katembo na Paris go mambo tebele na ko mai bon sono ya mongongo sigana imba bien blanc plus blanc que neige blanc plus blanc que neige lavé dans le sang de l'agneau je serai plus blanc que la neige oh blanc 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 plus blanc que neige blanc plus blanc que neige lavé dans le sang de l'agneau je serai plus blanc que neige soleil wangali roi abosono et bosono ozana ebosono moto aza na botaou ana bokakatani ya koyemba non on a profité na pesa 6-1 ba bon arrivée na kati ya Kinshasa 6-1 comme ça na otikela yo tia tosilisa vrai ou faux outi koloba na ngai awa ke olongwa quartier latin na décision na yo moko mutalongolo azala te vrai ou faux yebisinga ke Koffi Olomide aluka yo abondelo zonga mais a proposa yo koma chef d'orchestre me yo boyaka vrai ou faux yebisinga ya ke ozala ba souvenir ya malamu pona Koffi azalaki papa pona yo grand frère formateur na makambo ebele vrai ou faux oyebisinga awa ke oyemba na ba master ebele bango nyonso bazalaki malamu pona koyemba o regretaka te vrai ou faux oyebisinga ke
olobaki osala carrière na yo succès oza nango lisusu te motikali kaka na travail. Faux. Vrai ou faux? Oyebisi ngai awa ke ezala moko na bino ya famille azwi moto na moto avanda na ndenge na ye moto amoumba moto aza te. Vrai. Vrai ou faux? Oyebisi ngai kokotya badate soki osilisi okobeta na poto na bamisien okotya badate. Vrai. Vrai ou faux? Oyebisi ngai awa olinga kotanga nkombo afali na TV te parce que ye pa tanga nkombo na yo te. Vrai. Soki ya bandi nde ozongisa Vrai. oyo bandaka kala okata. Vrai. Vrai ou faux? Yo na fali bwa benemi. Faux. Vrai ou faux? Oyebisi ngai jour oyembaki na fere ozalaki très à l'aise par rapport à eboso na yo ya mongongo. N'importe quoi. Vrai ou faux? N'importe Toujours quoi. stylé, ça. Non, mais n'importe Vrai quoi. ou faux? J'ai pas compris. Vrai ou faux? Oyebisi ngai ke opesi Koffi Olomide mbote lokwa papa mais oboyi kopesa Cindy mbote. Vrai. Vrai ou faux? Lobi Koffi papa na mais Cindy maman na ote. Vrai. Bosolo esili. Et s'il a raconté? Le baga c'est le oignon sous ça. Non, 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 je profite de l'occasion pour dire bonjour à Excellence Edmond Bad, Badi Banga, Yamama Rose et Kachaka. Mkubwa Kyoto Rami Amisi Kuluto Baleki na beso Bambote Bele Rami Amisi Kyoto Mkubwa Iram choisi Matata ya Carola Gabonaise Bambote Bele honorable Kongolo André Fanny Smith Wanga Papa Bio ya biso moko na kata Parigo Bambote Bele Gimpongo ya Denise et puis PDG Celio Kamba David Ndamba Shikito Toto Kani chef à Masolo. Eh bien, Merci. allez, ça est fini pour la troisième partie. On va attendre quatrième partie pour terminer la journée d'aujourd'hui, messieurs et dames. Fidèles téléspectateurs, Boza et Belé Liboso à TV Nabino. Laisse-moi. Si ba wangashu Bambote Bele wana eza ba wangashu eza ba sero yo basutenaka Papa Gou. Okay. Po yo abenga Papa Gou so tanga hotel na mission na vraiment. Papa Gou voilà. Gou ya nini? Ya Gou kaka vraiment eza ma musique. Donc na pesi ba wangashu Opesa Bambote Bele. Vraiment ça na système. Kokena ngoto okena ngo ba wangashu Bambote na mino yango yo. Ozomela biloko kozala bien longi mekani na se. Ah bon? Tira point wana. Baby ciel longi mekani. Oza sango. Asiango na oloba. Keba oza zala blanc. Plus blanc que omeli eloko. Obili kamba guti. Omeli eloko baby ciel longi mekani na se. Eloko agu. Ouais. Et baby ciel longi mekani na se. Allez, nous sommes arrivés à la fin. Spécialement Koffi Olomide Kulutu Nanga il est quadra Kuraman. Papa inga mame inga pekisa inga na pesi o mbote place tata libokerie on habite ouais oui kaso tika clip o pesa clip ta so pesa za on a kuna ngate masa ya OK ba ochango ko si les émissions la clip wana tshela liboke ko nani précieux sala artiste plaisir o tshela liboke zali ba ochango na moni déjà précieux za baza ko tshela yo bima wa teso etsamite te bazo tia ko za décision quoi syndicaliste na la sala rawa o lingina episode na ko bima teso pesi la sala rawa. Allez, Koffi Olomide, l'artiste, notre héros, la pesi mbote place Azali. Ouais. Kulutu na biso motema, on a légende. Pape Inga, Jamarata. Totika na yemoko ba wemba baki. Pape Inga. Te, ye Pape Inga. Te, yenda yembi. Oyo lobi Pape Inga. Te, nabi mamenga. Olingo sal zanga vrai ou faux? Pesi Koffi Olomide, mobali ya Cindy Leker na pesi mbote. Vomeli ya matembele na kimia, kioli ya ngombe na pasi. Olomide. Botala Liboke, Bosolo Sili, quatrième partie, à tout à l'heure.
UBC, Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit. L'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté d'un laboratoire d'analyse médicale aux standards actuels, une télévision moderne bien équipée. UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC, inscription, rue Louosi, numéro 7 à 13, à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.